Bon. Ngaka na ebaki te kolela lela trop na ko timba ke kolela nga fona pesa ka. Na kolela mingi na kolela muke. Oh. Naza clair. Bibembeza ka yete ba sege mignon ya ba. Moko boye ya ba. Kumunda oh père. Si ke oba kai faki ba sala. Mais mukide sape munene foto tika penda ndambu. Ba msufu bakende. Ya bisini bakenda na ngoti suka kinga sana. Kanga na temi pemena mkifa tele maki tabongo na fa na kumisa. Oui. Banda na tema ki ofandi tikinga sana sengote makolo passe. Il faut kukiza. Ya naza clair. Na talanga oma nazawa nakoza na souci na mawa. Mais la kolela. Naza clair. Ngalo baka polele mabena ngande vérité. Bon. Bana lero fota kitata mbange tenga minga. Oh. Ngamo na somo na clair tena sana boboto mama. Fufonga na koto mama. Bokoza nemi na quartier yebite me pusike di pamboto. Ah, je te dis devant Dieu. Vous avez raison. Yango moni keba na ba chômeur à makasi pembe na ba batika na bandako. Hein? Eh, nikolinga kate. Keli bela ebete yayo. Eva na ide na za. Moni Eva. Na jardin de den. Yokanga. Eva na jardin de den. Soki sata timbela ka bomengo nyoso ndia lesa ka mbuma te. Kanga seke boye mobile na za pia ka tala bomengo za wa jameza awo. Lokola tineke ka na manga seke sata kala iba ka bomengo cha saka na dika na manga na lo sata kala pe loko so. Na zobeta masolo bato ba uti na zero. Zero ezanga. Konga na zaki na frontière ya suka soko le kinga okufi. Place badi basuka kale yo. Difficulté bandana nga. Oh, naza kola 1 ya kokoma 9. Soko longwe 1 0. Eza boy. Soko ke koluka musana compagnie 1. Kolata ke lamba mukola liboso te kokana na mutadinga benga na lisa kan soko ngobo to le poste. Pour ma be hein. Na lo ba polele. Soko zo sa nzoto confiance. Kaka na sécurité likambo epesa yo. Oui. Na zo ba normal yo kanga. Ngana saka suma comme na bêtise té. Ngapa mena tamba na lipa po seka membo na sokota na projet ko bomba ka nzoto nanga. Lipa pe ko se pesa bino mais nzoto tika na manka. Na lati lipa pa po bino ko se pe na changer lamba. Kolia nanga se koti manka po mbonga lipa pe ko ina ko tondela wapi? Omoninga isunganga tala. Tango tali boboto na resobite mutu malamu yeyo. Yo moko moluki mbongo mozo banga kolia $10. Bato zo kabela 50 bakende ko banda vi bakesala ngo feti. Moluki aboyi feti. Mo kabela ke fete. Mbongo ko sengo fete anniversaire. Oh yemoko kolombo na feta te. O ba kuna pesa 2025. Tala degré. O yeba nani azama be yo moko to ba batu. So za maîtrise to kufo ke li fait. So za maîtrise tout est vanito zongi calme. Ko banga patron te pesa respect. Nana mema mbongo na cimetière mutute. Azade. Yo mo pesa de trabant. Na force kana limite o ba changa ko tano ko suka wana. Na ko pumba lo kwa ngana ko pumba me ya libanki ko pumba lo kwa mwana te biso tuto pumba. Mutu mtakoteka mabelo selo foli mina na ye. Moi si yonde bando ko pesa mbongo. Aza ka bisenga senga mbongo te. Oui. Mabe. Moi si yonde fo kabela e. Moi si ko pesa ya to binelia faut tala loba la mkinango. Moi si akomi na mwana pa mobile aza ko pina réserve. Oh, ata ba pina ki tele za sika to cha eka to bi côté pina ko to bokela te. Azalaga wala. Alo beloko. Moi si malonga fa ko cha mobile. Mobile atanga na moi si atanga te mais moi si soka lingio maloba na pesa ka bon mot. Oui. Alo ba makamba mike pra. Logique. Yo kanga très bien. Moi si na mo so azoloba yoka. Ah mais monde na ba dépense belé te. Ingaka mobile ya mo ka ke ko pa zongi. Keba na mobile tongo ti pourquoi? Ma fille nyo so balamba na mapanga kenda ko mettre bango na solo bako katela e fufu mais ma solo bango en tout cas basi chomera sala ka te mbongo ngana tikela ko na kenda ka kobo so lamba fufu so katela o katela ma solo so metela zo ndi bango mbango ko leka ngaku courage basi yango bandima li solo nyoka mobile ataka ngamba pese brassard ya Gaiden ya nyoso zwa nyoka sasa le kabazo kumbama a pesa baba kobo mais yoko yoka piake kotambola mwasi banda kale zaidi ya mindondo ata mituko zaki te ada zo mona sona tamba ina ifo mukia mutako bato pema ona zana posa mo iloko ezana ta banzete nyoso na bangane na kopesa ko kombo Ozebele boko landa biso mokili mobimba na pesi bino mbote partout ezwa mibino awa na chaîne na bino bolingaka mingi je suis le Kamba télévision.
Je sais que la télévision est une chaîne oyoyo, mais il y a une prophétie solo, mais il y a une réalisation à Mamwanzambe. Mais côté où ce que tu fais dans mingi, côté à seconde d'hiver. Seconde d'hiver déjà on a le babon bon na nazane na plateau. Lelo to lo barapena il y a à boire et à manger. Tu habites sur ton sol orphelin là. Et le roi l'homme te bombi que c'est qui sera mais pasteur John top au top Mikolo to koké sauté. Yene to na mokola lelo na chaîne na biso. Awa déjà na Joselo Kamba télévision. Plus de 16 000 tozo mataka kaba abonné. Abonnez-vous très massivement. Dans cet écran noir s'abonner, appuyez, to cliquer. Cloche wane robimangonga wana. Eza wana pona ko aider bino à chaque émission zokota. Pour nous avoir notification. Merci na bino so bolinga rabiso. Équipe Mobimba Joselo Kamba télévision. Merci na JBL. Je suis derrière nos caméras. Merci également à Yemoko, l'homme de Dieu, l'évangéliste Joselo Kamba Kunz. Et puis, na bateau nyo so bolinga ranga. Na ndenge bo partageaka, ndenge kendaka et kendaka lisusu makasi. Lelo susu to zongi na pasteur John. Bonne année, meilleur vœu. En tout cas, to zongi lisusu. Janvier ngo babi janvier to kele mulai mais olinge kele rosila. Bon. Boni anende to koti. Yako to solo la ndeko na bayoka très bien. Bon. O to apoti le loko banda na banyamati na ba seke nzambali. Alingi. Bon. Très bien. Vie et la biso selon nzambe nenga tiana mawana yi. Bon. Notre côté année à Sike, c'est quoi? Championnat Sikeba et Bandi. Bon. C'est quoi? Imagine l'échec dans le championnat 2024. 2027, tu m'appelles pour s'appeler Coupe. Oui. Donc on a très bien. Championnat pour Nagate. Équipe union c'est remonté ma babi machin. Champion. Kobeta match na 4 inde fou et fundaka. Yo kanga très bien. Oui. Ah to bandi janvier mututu zo conscience. Échec ko ko na 2024 2025 tantôt les andenge musu. Ndenge musu. Le temps na cour moko batuma bosana bo pesa matoi. Cour nini wana lizo. Pour les aboy. Soko zo kende kopa va ba zo za na tenina nango. Oui. Yo kanga ya. Chaque copé ça teni là. Nazo beta ba copé bandaka na C. Nazo te matea oyo mutoye mukili me fond ezate acheko ekoli. Bon. Au komi na ba 25 à 30 mozangi fond. Bon. Kotama na famille ko senga soni. Na ko zo fond wapi na banda kwesi esimba fond ya yangoyo. Bon. Fond. Au cours à fond. Tu vas aller à cours à fond. Calcul numéro 1. Bon. Donc madame Bebra. Déjà lokola ola mukaki na mokate on a parce que comme elanga yo moko yo kanga très bien 25 à 30 ans na taille baninga ne bazo progresser na zo songa sima na bité pona ngama kabebe et baby na bité ni na kosala pona zo alipa bande kona na na kotala basimisa ngaka bana pe bapesi ngambi mbimbi bon kike bapia kanga ebana katena ekonzo bon parce que pona koma mutu foni nini yo kama kamboyo 2025 ebe to lingo ngati age moke koma ekomata otango tanga te age solo so mata maele ya eyaka ato tagite yo ka kuro ko bandi ka ikiri bon ko tsaka nzoto renyo so yebisa mutu ko tsaka nzoto renyo yo kanga renyo siko ni yo lela tulai yo ka trop vite renyo za bo to ko ti janvier vandaka mi kola la pongi to ko onimba na pongi yo kanga kende za kiti so ba kiti mukeza ya plastique to libonga ke nango ti pembe na mire pona mire makwanda po soko che mandambo apasi po de mesa la monimba ezate basta yo ka kuro dadi ala polela ko za mira karote ko cha mira ya plate nango lo kwa coussin cha mira makwanza oye dio taka dio ta dio zo dio ta ma 4 na mpasi bon uzotia mutu ne kengo pesa ko boucher makasi et tout tani so ero che mutu boy ça loko lo lali molali te ko tando to renyo tuna makolo na mutu to zawa wapi bako répondre tala na olo ba makambu simple oui brad yo kanga penda très bien kolo mokila pimela mutu vite soki banyama batabi yo matika bango banuna bongo yo mutu apesi pema na lili na kusundelo po na nini bon yana makambu ti mo foye ba ezangai sata to batu makambu su satanga ni te yonde sala première pas nzamba pousse okende soko so comprendre o kamie kufaka esoka lobi te mais batindika ezate bamona ronde otelemi oui o cours sérieux yo kanga brad soko bandi ko kotsa nzoto réunion okomona sortie koya
so batikala kozala te otango tanga te muto azokola sakana maile nzamba pesa oui yokanga très bien nazobeta masolo bato bauti na zero zero ezanga ponga nazaki na frontière ya suka soko lekinga okufi place bato basuka leyo na yo difficulté banda nanga oh naza kola 1 ya kokoma 9 soko longwe 1 0 wakuyokanga esili yoka kuro otali age mieux que limao 30 ans ozoya na poche 200 francs katalaki baboyaki na butu bon ozotala ko oroza na soko kanisi kutu kope bina kope elongwa otaka 200 ono kobambango na koli nini kwesi manaza otali lipa o bakuna oloba makambo na yokanga kotsa nzoto renyo eza boye soko ti renyo to renyo bandi place nalalaka eza ndenge nini famille naza soki likambo eya ba $50 bakokokango te miboyela makambo abosola na bani baninga ko bamasi batindaka mutu na lwenge masi apetya na talaka yo talaka te tovandi yo melaka te baninga bayaye bazomela fifo profite yoka bango na moi na butu kotsa bango réunion yo moko ozosala réunion moloko ofai na bani na baninga obandi banda kotuna ndenge na ndimaka bamaso na komba loba nanga so tosi bashirana totie zebi bango baza na bandeko na poto na bangola yanda bango kuti soka ke konje bapiaki elipa bongo nga bakopianga na nani elasika likambo bamemanga eza kilo natika elimine yokaka makambo na oloba baotindi ofuta bahotel yokanga très bien deuxième cas obandi calcule koma nakenda kokotesa vi na baikala tomelaka baboki me nga soki nazangi piaka nazwaka wapi mutu apesa wapi nango nasalaka estce eza na silence ou bien ezalaka naoloba na yo très bien oyo naoloba bakalcule ya vie banda kobeta calcule soki sikoyo naye kopermettre ke nabeli malade ekomi ba $20 nakozwela wapi badebute oyo namelaka na ekala to bamasa bakomona bakanisa nazaka prêtre me to bomona ngai na maladi na leli so baye yeyo éliminer ozo éliminaka yo moko lokwa na classe omipesi intérêt ozo mipesa faute très bien wana réunion yo moko tango kokoma na tongo ziso solution buzo besi esili 5 millions na zuma ina bebisa ezate maile ye oko remarquer ndoba su ba copité oya boya ka ba cop azaka fier azana silence bata pembeni mutu lokola ngana silaki maile soko kauki lokola lamba na singate okolata ma te elamba ma elata ma elamba ma soko olati bakanzaka mutu bandi liboma oui ate eza ya cher oui tout en kana mutu elamba ne mai abeli mutu ba wanga ni verisa c'est comme mutu bouché là ta tricot tombola ya desa soko eza ko kauka mutu malamu ya yeyo bon yoka kuro vérité brad au 2025 na oloba na pete siko tokoti mpe civisme toke teni ya kope ezani nini place yango yango wana place ebandia olobaka na ke na kompani bazwi bango baboyi ngai eza boyi soko oke koluka mosala na kompani 1 kolataka elamba mokolo liboso te ekokana na moto alingi abenga na lisa kanti soko olingi obotole poste pour mabe naoloba polele soko ozosalela nzoto confiance kaka na sécurité likambo epesa yo nazo banormala yokanga nga nasaka su makambo na betisi te nga mpo mpe natamba na lipapa oseka me mbongo nazokota na projet kobombaka nzoto nanga lipapa ekosepesa bino me nzoto kotika na manka nalati lipapa mpo bino bosepe na change elamba kolia nanga so ekoti manka mpo mbongo lipapa ekwei na kotondela wapi bon wakoka kuro kolatela mwa moko lalali te nazobetelo dossier jamais yokanga brad pardon bon ya mibale efandeli na kicha moto abengi yo efundaka toye na lofundu to simple kicha eza moko me befandeli du différent okoyaka ndenge ofandi na feti na matanga nano olobi te batimeleke moto afieri yeyo eloko esengakoka kuna oloba brad eya na lero koseka nala motu ofanda nye likambo lokola ya matanga bakotimelaka na mosika ayekotyola mowei eya na lero basekaka na matanga komisaka telefone pa pamba te tiaka mingi na poche je te dis devant Dieu soki kore elongwe wana kala pourkui ebembe ya mwana moke soki akufi mikolo babangaka eloko akomi yaa na bango me soki aza na bome azaka mwana okogogola egogo ebembe ate ya mwana na miso basoda fo bakata sali apostila wapi o bato osebeli okakuro oyo discours nini apesa po batosa ye lokola azalaki moto akei topesa onere ya suka
honneur à suka eloko ezangi na bamatanga na bisika lokunu brad osalisi fete obengi nga ngam tuna kwa ko valoriser fete pour bato bapesa ngo valeur comment quand na l'air na bando telemo iba bilo bano bana bandi ko semer des ordres na fete or fete mukolo moko etikaka na archive oui yoka ezana bandeko mosusu po babuzo bana eke na ina fete na matanga Kevin bandeko bakosaka tukanga ni dola na banda cop akoyena kimosan tu kwazo préparer dossier kende na place au bazala ka bango moko sa yo zala au moins soka ko charge ya famille oui au cours mabe on va na tongo ba 4 omoninga isunganga taratala tango tali boboto na resobite mutu malamu yeyo yo moko moluki mbongo mozo banga kolia 10 dollars bato zo kabela 50 bakende ko banda vi bakesala ngo feti moluki aboyi feti mokabela ke fete mbongo ko sengo fete anniversaire oh yemoko kolombo na feta te o ba kuna pesa 2025 tala degré o yeba nani azama be yo moko to ba batu au cours ma belle ça va polele donc on a yoka oui brad on a ba 2025 makamba miki to so nanu sakana nzambe to bango pembeni biso neto ya moto nzamba pesa ça salela oui de tout ça oya de la mokili on comprend nga très bien comment ozo kene ne sika wa silence exact ozo futela ngo ticket ça oyeba ba ko zwanga tote vraiment bandana una makolo tika 3000 tanto ko eshuo sengi makolo poko esungi oyo cours simple tala o sagesse moko yewe le futa moto terre à terre kowela okende kopite so babengi likoli kolo so ba nini kofuta ko matière ngo bisite ko futela ngo transport à moto te vraiment so babi na tokuta na 7h pourquoi babenga na kopa biba papa biki na kapia ke 5 millions na sana ngo ezambongo meko kakati na ngate ndena oke babengi nga na ke nanu na ndenga mako yokanga katela ka vi corner bon brad soko zwina nous te kokota na ranger bato ba sekati oui camion manœuvre jamais tellement na bande bato vitesse ça cause accident camion manœuvre sakana boulevard moko mazana coin na e donc yindi na tie pembeni 4x4 wow oya koki kota na bande vitesse bobino na bino bokoka bokima ozana vitesse to bibamba luka place na arboza makamna luba biso babi bamba o photos za mupani match ici là tous les jours à toucher balle mais toucher différent attaquant toucher que beloko ka défenseur musa défenseur chodine o ya mutoko chodine ko mukanga balle soko Chelsea before yana ye défenseur on va le dribbler nazala bisayo babiso to ya ba défenseur nanga ko chodine ekele match ko si ata batainga te mena zakati tu dire na bonga te na ko so manda kute na ko futa na masina bana ko bima mutu oui ouelema na toucha il va la 4 fois pour que match ici et sili na zoma 200 $300 na bomba pe moi si mbongo mbongo ni baboya na wende pe uti pa mutapusu aya hotel te uti pa liboba eza mbongo to kolia ngana lokota mbongo mo bezaka na solangien nazo bafolele ngana lokota 10 000 mo za na solangien nete se mutanga zanga ke siganda ngoli bana ngo amona me mango pe fo abwaki si otako lokota o mutapesa bafuta kiye bafuta kae olongwa 10 000 vi bafuta kiye ngana zo angoti bon nata solo wana nata tinga bezambo okopa moko na sikola ngo likoli po numéro be bate babo celui-ci là mais bien té natika ngo ka ukatana kenaki baboya kyango jamais oliabe Dala évangile on a loba yo kambena à l'aise bon comment en 2025 nazo pesa ba technologie simple batu bakoka makambo banyama bazanga na ranki na ko wela na te na c'est vérité ku serve banyama nyama loko na bisaki yote nyama loko la soso soko kangeli bango to mabata soko fungoli bango na aero babima ba 5h babima babangaka anga botola anga lamba na nani mais leki salaire ba soso fungola bango nefer babima ka groupe on dirait retard musalele eleki ko lekeli bisongo ngonga bakota ti chobo babima ndebele bo tana biso zoli eleka nyama kenda na compagnie te mabike ngongele eleki bongo yo nzamba pesi pe mo solo mka retard ndengeni bo sana kutala o saba signe ya pete
ana oti ya goigoi te na oti ya yonanga wana bato soko zui ba ko sepela na oke ya zalaki oui zo batikala ko zala te soko yena famille wana kotela kate yo mto kopesa solution nzambe te atiki aussi sa match misi ba meilleur soko yebi mbali ko banga ba supporter te mtakota ko na Teresa côté ça ba supporter te quartier to ko fanda ba ko se comme tapesa quartier ko tanza nzambe il est là là bololé ba ko kanga bon même si c'est copain oui au côté terrain on dit qu'on va supporter que les entraîneurs ko bima no kina ma quand tu as so be sa poste yo kande coach po yenda yena yo kola na makele nanga congolais nzambe ko comme sanga lelo ye o bo mona mabepa nanga so mona ngo bien so na saka mutasilanga na kufaka kala comment mutasombi de château à kufi quelqu'un net nga so se kamati lelo mbamba la bimate nganga ni te yende mutachenga kala sera likamba sapat semela sapat tu sais que tengami yangani te tous les sapatos autour du magasin Sika. Mola tinda lingara makolo semele te etengami. Soko seki le kolo soko seki ça sapato. Nganga nité. Boseka ba tesa bangote difficulté à vie. Pas si vinde tengami sera biso. Oui. Mututo ya boboto. Wa comment na vinde changer ba donner. Oui. Soko za maîtrise to faut qu'elle fait. Soko za maîtrise tout est vanito zongi calme. Ko banga patron te pesa respect. Nana même mbongo na cimetière mutute. Azade. Donc me pesa de trabante. Na force kana limite obachanga kotana kosuka wana na kopumba lokwa ngana kopumba me ya libanki donc kopumba lokwa mwana te biso tuto pumba mutu mtakoteka mabelo selo foli mina na ye toka kuro libanga bumale libanga la sama longwa ke bata na makasa ya masangwe wo suka kopumba wana era kopanda ti toka songi pumba sipa kino uti wapi na utaki musala kopumba na muke toka kuro kote na ta différent. Moi non tanga pumba ka to mona ka likolo. Or moi non bezo ka pumba banga ka ba kombe. Ya ba kombe likolo. Kombe ba banga ka aigle. Bango tu bande ke pumba lidi différent mapatama moko. Ne ba place au pumba. Bon, au fan de la. Yo ka kuro. Je ni ka pumba le wa aigle. Na yebisi yo sérieux. Brad. To fumba ba tu ba yeba. Nzamba zamune. Oui. Mon frère. Conseil gratuit. C'est là nzambe qui que vous soyez au sengate. Acha biso gocha. Volonté moko be oyebate ozalate bacha ko gocha. Bon. Comment yé mukili kola passe lingo mi boma. Ngaye, o ba mi boma bolimbisa. Soko zane tension ko sela te. Ngata na yibi batu nyonso na ko mi bomba ka te. So bomi ngata na ko mi bomba ka te. Ata mo saboyo. Na lobi na yo ko boya mama. Na zakano na zuwa. Dans sanga compliqué, nazaka na zuwa te. Oh, je te dis devant Dieu. Ato kaji. Na lobi ça me nanga zuka. Nazaka na mwasi moko doningana na papa. Taka na komena niveau tinatin. Ndeko na boka bra. Ah, polele. On va appeler tina niveau. Ngana zo presque mutaki ça passe aux $1,500. Pour nous retirer la moitié na Western to na monnaie clamé que ne poto. Je te dis devant Dieu. Yo salengo. Pe aller loter. Na sala yango tambe na batema. Ekenda. C'est le bodingo ça. Ezali. Oui. Mais tangu pe bebe ke kufamba mbala moko. Edai. Bodingo kufa pso na aéroport. Et mati avion. Et bumbwede. Na poto. J'aime m'entendre parler. Oh ya solo. Ngali bale kufa na mati na poto. Na aéroport. Ti de l'OP fait mission. Brad. Oh, comment il vit? Il va très bien. Collègue leur moto kuta na moki. Oui. Mon a tout est normal. Voilà. Et lamba ndako donc tu as na terre ba parcours ngana tambola. Na sikola mituka na bangola. Na kota na banzela kitubu. Otali fina ngo talo bio mutute. Ngana tambola bakabela nga tricot na mutu na chela. Ayeba nga tabiso tricot. Kola la kose. Pour moi na koma na niveau nini. Soko maningala Rwanda wesi esili. Nzamba ko distraire batu pona vie na yo élection Angela Chobo. Oui. Brad, na peso conseil. Ko limitaka yo moko te. Esimbe simba te vanda nye. C'est là liwa nzambe ko miboma te. Oui. Susi moko te kote loko le kanzoto za. Oui. Yango moninga nyo se sakalibanda nanga. OK. Ganyo se sakalibanda. Kati nda bomba libanda. Mais mabe libanda soka asu arambusaka kati te. Oui. Asuka ka libanda. Comme na loba. Vérité hein. Kutana mwasi alingi yo na nyoso. Mwasi yo nde bando ko pesa mbongo. Aza kabisenga senga mbongo te. Oui. Mabe.
Moi si on ne peut pas kabelaye. Moi si on peut ça y a tombé lia. Faut ta loba la mukinango. Moi si comme na moi n'a pas mobile ya zalwa pina réserve. Oh. Ata ba pina qui te les za sikato cha carte bi côté pina ko to bokela. Te. Azalara wala. Ah le vélo bon. Moi ça malonga fa ko cha mobile. Mobile atanga na moi si atanga te mais moi si soka lingio maloba ne pesa ka bon mode. Oui. Na loba makamba miki bra. Logique. Yoka très bien. Moi si na mo so soloba yoka. Ah mais mon na ba dépense belé te. Et puis ça on comme piaka. Baleki amasi ko ngate bazana na ndako bango nde ba ofunda libale kufa mbango. Il faut bien là-bas. Faut bien na te. Bazoka. Yoka sagesse. Oui, que moi, si je suis pia ka bomba yo. Mais moi, si je suis na pia ko ba une semaine. Ata bozo lia mena ndenga ba retard. Baleki nende ba uzana faute ko leka moi sinon. Oui. Ba ko wanga na bola mnyeso ko maka mama e apa ya pa pasi. On passe yango na nini bolia na poko ko lende changer po mikolo difficulté comme ebele. Comment moi si nanga mo na bana baso pia ngade so me bino bato bombi bino bozole là. Tala degré. Donc maman ko yoka boy aseke kuna ndengeni. Au moins na ti na ngidiba mukolo bana ba yokanga. Matanga fait tombe okirima ka Maman ko songa na kuna te mikolo sala. Liba nanga te. Pesa information baleki. Ona loba. Brad, ça la ka satala. Toluka démon, ba démon mingi basaka na poto vandi. Oui. Pour un ennemi na quartier éviter me pousser di pambote. Je te dis devant toi. Tu as raison. Yango moni keba na ba chômeur à makasi pembe na ba batika na bandako. Ni ko linga kate. Teli bela ebete yawo. Eva na ide na za. Moni Eva. Na jardin de den. Yokanga. Eva na jardin de den. Soki sata timbela ka bomengo nyoso ndia lesa ka mbuma te. Kanga seke boye mobile na za pia ka tala bomengo za wa jameza aw. Lokola tineke ka na manga seke sata kala iba ka bomengo ta saka na lika na manga na lo sata kala pe loko so. To da membumo. Mama. Ezale manga. Sata kala pia ke. Oh. Aibi wa bala te. Ero na mobile zo bi matala. Bomengo nzamba pesi na bandako yeba terani na ndokelse na ina tambo na zo tamu pepe awa. Umona maji atali ngomba nda pesi mayo. Apesi kombo. Wone mo nda pesa mo kanele. O ngamanzo. Kama baliga madidi ya o montagne ya Kilimanjaro. Azo pesa lega ba komba pesa ne tikala lelo ti. Yakola. Ela zo tambo na tamba ponta makusake de nyoso. Ba komba manga to ayebaki. Siko satalero na baza ina opiakela sangi pesa okende ngaza kibise. Kotika kango sela ka Eva maso. Eva. Yomoni ba piakero ba lukate so kotiki masi pembeni masole bele. Chako bo malibala. Aziba sebisi. Dingaka mobile ya mo ka kopa songi. Keba na mobile tongo ti pourquoi? Ma fille nyoso balamba na mapango akenda ko mettre bango na solo bako katela fufu mais masolo bango en tout cas basi chomera sala kate mbongo ngana tikela ko na kenda ka kopo solo mba fufu zo katela o katela masolo so metela zo ndi bango mbango ko leka ngaku courage basi yango bandima li solo nyoka mobile ataka ndamba pese brassard ya Eden ya nyoso zwa nyoka sasa le kabazo kumbama a pesa wa makobo mais yoka piake kotambola mwasi banda kale zaidi ya mindondo ata mitiko ezalaki te adi azomona so na tamba ina ifamukia mutako bato pema wana aza na posa moi iloko eza na ta banzete nyonso na banzande na kopesa kombo yango baki mwasi yo zela namoni okoka te cheval yaka ngombe etutu botaka to tatu bakamaradi adakala banyama yango mpe bambwa batikala fidele oyo makati balio bazonga zamba bambwa batikala ti lelo tobima nini me tokolia yo te mpo bomba biso bandaka kala reconnaissance bambwala banyao bazwa reconnaissance kala nalo belo sérieux banyama batikala fidèle bandalo le banda bate muta batasaka mabe me koto asebiso mabe te eza taba baboya zamba balanda bato eza mbwa aboya koswa akota mulongo ya bato nakozela badi apale ke na swa bino mpo depuis lelo bozaka boboto yango mbwa tikala na mutu yokamaka naniao Nanya très bien. Nanya. Tangi bien. Meme. La meme. Baboya zamba. Soso. Surtout soso. Na ko pumba na la nyanga muto. Apa mangana kikuku na lela baloso ko koya mena tikali fidèle. Na ede na sabi so mabete na ko kimela eni. Nini. Ben grande balion. Ben grand balion. Mantilo.
mbolo ka boya bali esa ya pona zamba ye moko yango basila ka pa koyi yoko makambo yaka lo bolingi ona lo belo siko sata na kala saka pia ke yango ela ka fama lo bebele munika mbuma o soko dame pourquoi atangwa yeso ayaka sata la saka mbuma te wana sata alake ngonyo yoso e ko ke soko to singa na pesi onyo nyoso c'est ya dana saka yuma wana sata tiko kwa chikana timbeli terabo mengo te o pétrole diamant te ayeba yo te akama kana ba manga pa saka lokoso sataka oye ba kundu siko sata yatanga yeso azidi abo mengo sata tanga yeso nda timbeli ya mbongo dala ba cuivre sata yeso ke soko kumba meninga to ko zanyoso te mais pas Eva bisake manga moi si batanga ke bo mengo pa kwa mayanga mingi saka sata kala yuma okoyeba au cours de 2025, bon, changement de fréquence. La vitesse est ok. Et donc, elle est où? Si vous voyez, on a des agents qui ont sata botola. Ah, tango kwa si bango. Ye bango. Eva soka dia kambuma moko asili sape sa mobile mususu basimba te mobile ga boya. Anga bate ba pekisa biso oyo. Oyo li ezawa. Ata na seke mukoko nga bate. Oyo te. Yango moni adia ka parti moko bombele mo. Moko yango li bale bima 1 + 1 = 1. Ah. Na so mettre ba dossier. Ça ça kadema ngande mabale koma. Lokola aleka moko atikini potanga talika we ko kanola mwasi se katikeli nganda lokola mekinga pena me na meka nyose bebi wala frère mobali linga mwasi frère mwasi linga mobali to baka polele o mobali azana ngo ndima frère mwasi ko kali bala yina famille na yo pesa na confesse mobali oui yona mobali bokomi lokwa Madagascar na kati Afrique libanda mai mais bon en Afrique baby guys Afrique mais vous pas oui ba ko yo kanga tala umani makamna lo bawa eza pete eza série tala brad tozo funga batu ba dossier série oui mukili ndo komonia eza nango simple réussite nyonso pokuta nango foleka na banzumbi tala mwana nzambe moka lekana minyoko batu bakanza mukolo mukili tango yeso abota maka pa Maria c'est que facilité yaka mabaya na bango etenga maka mbango mangolo ka baninga te ezaki boye te tuna Maria na le bela Maria yoka ye ndenga sayela ki biso abaki tala aka pena mission ke o tu muto mona pe mona yeso aya bodelo ayaki na tela passe pop soto saki kimia yango moni akemba depuis bo mwana oui tisa za sheba mota kene ko sama kamba papa na bango akena ye tak mo balamba kana reta ko sera nini ne kelu bananga Logo puro. Akoli ale mama laza. Yamoni bandeko wana bakomisa ke famille. Oui. La balanga le leko muke. Mbimi na oya. Yangoyo. Yango pa moni mukolo sikwa ko sekwa. Oh Lazaro sekwa ki atalaki ya ebela basantu balali awa. Mebino Lazaro ya yaka. Loka puro. La loli mbimbi chez nazo bano polele. Tala batu bayebaka te kolo mokili aza mpe na basentiment makambo na ye oui ya na bato ebele babebisa na bible alanda bango selo volonté na ye ebele basaka baerreur moke asundola libela liwa ya usa alingaka bokisa sanduku ya mibeko makufa mbala moko mais baerreur david asalaki lelo mosali ne libela tala degré nga namonaka saulu kaso natali saule ozana bokontinue sobozaka mwana makangu na bien yaya saula kufaka te yaya saula kufa papa ne maman bakine ne kobote kobo basi yo sa prophétie David alingana peta kata bangenga abala bango na nzelo kobo ne mwasa bota malamu yesu na likurusu mutene na kende lo liboso moyibite ayela kibiso batamabe on appelle ça pour série grand frère ya élevé évangile Jésus Lucas grand frère Salomon yo yebi bazoke na mama mo bazoke na douche liba la douche pas rentrer na makasi tala degré patron ndako etage mobola ndako ase moi c'est que tu et puis en tout cas moi ça na posa libala wana te moi ça soda là aninga sur libala wana te la neli azeka là on a fait un fungwa mie na côté ya côté douche awaki rido fungola guma katika simana mwasi ekipaka bomengo ekipaka pe lokumu te akobenga
Alors là David. Naibisi yo. Yemo vous akoza David. Soka chelo piège okuya. Oui. Ça na bilokuta. Oui. Ko ça na ba cité. Yemo be dawa chelo piège. Ebele. Okuya. Omoninga. Gana nanda ko bala manda. Oh. Gana bana na bakala mwana. Na bakimbangu wana. Ngana ko taba mabala. Mabala moso za na fond obali. Sauf si le bibi. Moni basi normal na tchaba pena matoité. Oh. Kwa ko ebisa kosi. O mwana ndaku jamais. Ngana zo kolo zo tala nga panton na bendiro kwa parapluie kanga mi biente. Otalis du papa na makolo physique bebima loko ande antenne anda. Otali polo na 4 polo na 300 et 500 na wenza ya matete. Oui, bah, pour les assos, on a ton d'auto bella sika. Qui va peine qui t'a pas. Adore passer si là. Otombara tiko yo moko. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai un avant lingo fata la pantalon, quête, n'enga tala qui novela, si musique qui pas comparer. Si que ngana zaso na temika boye moyibi yo. Parce que son auto ma copine na juma $20 facilité. Bachel. Oyo soko saka na mbonga kotala toza munoko solo. Edali ede. Akoyamba yo. Abandi ko bongiso maboko lokwa necho za jouer. Kongulumisa kuyaka boyete retard Oh, na touché des retards. So bonga sine kei. Na zo bisa yo. O senti que akay za chalere. Oui. Comment na pa soko kwaya le mo zo mona kotika la Sony. Na zo goya. Pas OK. Yango comme ça nga courager. O lukaka. Oh. Pour la semaine, on a fait 4 jours, manqué pour client tout ce juillet. Bobo, tu as besoin de là. Wapi. Il faut qu'on a comme un cascade. Ça trop comme une amouille, c'est l'anga. La pourquoi moi challenge. Non, la belle yo. Babé bébé la pourquoi. On a le sérieux. Oui. Tala. Il y a un mutu mususu ko kufa ligne de quoi changer ba donner. Oui. Aboy ba massa temeta ba massa comme muke. Engagement vieux mutando sunga bandeko nanga ye ngana bata maki ba kipenga te po ya zalaki tangu yaki yi ba ko tsesko elika na nanga tenge na za na bunda moni ba donner changer bilo kana tala ba passe ya vie terre biso normalement na biso polele ya na mwasi muso osu a changer ba donner a commission courageux muso commission kanda muso bomelo libala muso po yiniba bana oui mwasi kako bana yo moko yiniba tala ka bango suti na le bele polele mutu to ya boboto so moni sandu ko mninge tena sako kangana sana kadena te sema makambeleke mutu oui yo kwa sandu unaweza kana debi lamba okanga kuto tini kakana musape muke kwa kampa loba o sandu ke tonja ko beto masolo kutana bato ba kutoba problème au mona minga oui yana batu musuba kufa déjà famille boma abanga ko mi jambika lisumu amona bakanyoso ya vie bakosa baiba basala boye yako komaka oye koya atamba kwa suka fait du monde ya aiba tena kende li felo tolola po makamba mona kota tana losambo abaya kambe ko zongu mela seke tikanga mona salo na lingi baza ko te ni fazonga bon challenge tala degré avec la yo tala degré kana meke ba 3 jours na sokola katelo kwa liboma oh atana sokoli bradi na kokende wapi difficulté ozanga propre otamba na moi sa otoka po moi yebi yo moi yeba yo pourquoi banira moi senti que client nanga yo na obeto wakasi na ko longo po matete tikar yo kotoka nga tangu mama kote amemeli nga marché na otokisa nini yo comment bébé la moi marché na lebi na yo biso ba client là soko za mobola conscience eza okozwaka na vite mobola faut la conscience comment le corps mutako ça d'opération so ba beteka tonga nécessaire ta ba passer le moka kapasi te so ki nécessaire si pasi ye yana ba piaka muso talité oye go ya fier nanga na chape pembe ko koti challenge ba pili ko kam okola ka boyete passe vinde comme singa boy akomo kene ba copie na moy so na zaki na ngo esila comme na suzika nazo po bana bakola batona bazate ya mona mbolela ka boko se ka pays makam mboka nyoko kene ba pensa na makolo mela bibelo kwa mwana mboka nini kino katambola évangile wana évangile José Lukamba yo abete nani ba laisser na bibelo na rabi na ke rabi yo sakano mona makam mais babi ya bisonné leke na macha quartier kuto ina bale na wazo simisa bilamba za libanda na sa doso mo za tikile na quartier na ba bengani yo bona sa doso
ngoza titulaire. Mukolo bale kutu. Yo kutu mukolo bale. Bafani zo libanda. Bafani zana wana kokota na suka simba so bilamba. Otolongo elongoli osimbi. Okomi su libanda. Eza tushi na pesa banu. Yo na bilamba. Mukolo bale. So mama bina kama ka osa kolo bale mozonga ka propre na beta ka ba. Bale. Baka ke mama na za fute. Yoka kuro. Eboko zela martyr. Ya. Na beta ba dossier. Yango moni ba copie na beta. So moni ngo piquer crise. Oh. Brad, na biso pia ke changer ba donner. Nga na option nzambe témoin. Bon. Na lia ba bitabe o na za na 400 na tali ya vreti mi sa tu na kotonda te. Ku façon comment na passe. Malin meti wenza matete. Bon. Na baluka côté très ki tsaka bitabe. So ezo kita tema comme tu na commande. To ande bango ba kitsa. We tika kana ba pousse wana. Na roya. Ça n'a patience. Si on est bonheur, ça n'a patience. Vous avez pressé. Vous avez poussé. Vous avez signalé que le bitabe na pembe ni bayo kate ba kama muko. Wana bitabe o sakwa ko beba. Ukapona ni le syndicat o la kisai. Ukapesa tana pousse. Yosko kota. Pesa yi muko ngolo kwa byombanda ipembanda. Pesa yi muko ngata la te. Mama. Oui bien, ebonga likolo, ebeba na se. Ebonga likolo. Ebeba na kati mala. Malamu. Trieka. Obenda robo. Tuilili. Ne bandeli pina. Ate moni nyama bitabe, uti na bitabe, uti di banda te. Ni bité. Ngo komande biso, côté passe ça ngo ya. Zonga libungi. Tuilili tokena e. O kama kama komiti na vende bitabe. Oui, ma chambre. Il y a quoi la pompe? Plein. Comme ma belle, on met la main quand on entend bitabete. Poili. Bitaba pour la seconde, on met la main, il était situé à pompe. Pour Sumbaka, la quartier. Aussi, ça m'a été au Sumbaka. Pour ça, les chances, on a la fièvre. Et puis, j'ai eu la fièvre, quoi, oui, c'est. Tala, na polele. Obele. Na lobi na yo. Yana ba nyemi su se dendi sa lokwa jora ngako ta terrain. Quand il finit mozo denda. On doit faire un changement. Eh ngala mona fini. Tala. Au coup de grand 2025 pa matoi. Papa nga bla. Oko kade. Na olobela yo. Tala. Vie ezana. Yo mona talaka. Vie ezana banzela yo papa na ngaso komi na rompete fanda nye. Yana mutu muso tai parcours na yo toba. O komi ndenge nini? Abana ki ndenge nini? Difficulté komi saka mutu di banga lokwa sapato kenda coordonner ti parce que mutonge si esili. Ekota partout. Comment bo. C'est nga pe sirage te. Oh. Sabato kumeni mingi baby beba cha su sirage. So te sirage reverser ma bena. Otane mafuta mbila Alexandre na chiffon. Oui, voilà. Tala, il faut comme un niveau là, ça va te boire sirage comme na mafuta mbila. Pays tala. Nataka botamba kama na komba pays lokwa enda lokayo. Saki mboko telenga boyete. Mboka ni okokene bakopesa bomengo na pete. Ebele ba na poto apôtre évangile wana. Koma ki poto. Nyonso babonga? Jamais. Okuti bakongela kombe ba okemba. Oyeba. Bokoteka malo pango kata mido ba pesa sa mbongo ate mbakana. Oza kata senga makalo taka nde bazo bimisa toko zwa. Te awa tena kena pe. Bon. Kata milo ko futira ticket koma kuna. Onomane mboka ngo yango. Bato tani motema no benga na téléphone bozo senga na bango mapa. Ko bazo ko sona ko bengi sa yo peso senga mapa parce que okita senga mapa. Bon. Boye bapi. Nazalo dala. Zonga peu moyo zonga. Na lo belo polele. Place on l'a été. Vie eza courage eza longola soni. Oui. Sur le niveau de Sire. Conseil gratuit. Nazo success ko out. Yoka out to success. Bomengo ndenge landaka. Ndeko na propre cause nso musala pesi mutalibanda confiance que les comme ta famille. Oui. Moi pas dans tout ça. Bero to moi na ba famille. Et na deka. Côté ya basi ba sermi ba sale bele ba pimla ba leki na bango misala ko ba saka mibala malunga. Kozo maso pesi le ki musala ndre ki famille baby. Kozo betera ka mobile na o masola ndeko na ya pasi pa mone pa manzo ka tango beti masola pasi no yo pe na kati. Côté mobile a tchaki on a kokita. C'est yondo ça rescapé na bango. Oui. Lisolo to ayana taza sula devant mo baka atanga malinga ka kwiti akosa kisolo no kwa modération. Koso na kabele $10,000 kwa fansemba. Modéré ko banda kala sakane mutakwi ya kwiti.
Il y a solo, peut-être que masanga makasi. Alingi soda dona bombe, c'est mon bando quand c'est que ta fin n'a ngani bunga ki mari c'est que amemaki. Ya ya te kite terrain. Au poitu femme. Parce que mon bali nga chawa kiti siyo. Ah. Yana basi msoko ka charge te hein. Oui. Yana basi msoko ba kiti na te fa pandiri ba. Oh, on dit mangate. Vieux za giga. Rosa Piakel molenga raté, wa muta 10 giga. Tout rosa normal. Musuka 1 giga. Na musu 30 chansons pas béton. Il y a ça ba méga. Kabeleka $100. Ando manke ba tuna quartier de kala na coin. Ba nyonga ma banyo so moi ça boy ko futa. Bon. Kozonga ka koyemba mbelo nga fungo so kese. Ba za na quartier ta. Mais ça comme Pia ka répondre à fungo église. Bah bonjour et Kézoï. Oh. On a le bapolele. Oui. Vie et ça calcul. Zamba ko intervenir à partir de ndenga mona concentration. Oui. Bana ba ko memelo lipamboli na mwasi. Ah. Zamba talité a do souffrir. Mais modèle a ninga foyer na etikazwa. Ah. Pourquoi ba bandi na ba assassin na ba kuru na ba kufa ka ral ko ba kangaye. Oui. Mais on a ka o sana musano combien des années 4 ans. 4 ans ko iba ba tu mo kufa ka te. Bateau to iba ba salo ki cité. Zamba tala ka ibi ba tu pa pesa ba. Batu. Oui. Nana iba pesa nya. Asante. Zamba tali ya zana ngome boboto ne mabe. Ah. Ya za muyibi maedaka. Bon. Azala. Comment va attendre comme muyibi na e ba freiner pendant folie mais en chokate. Oh. Bon de bon embisa. Akana no. Nani? Ya muyiba. Akokaba. Ah, la dongo kaba. Ata batali biographie moyibi. Mais batali kotoyo gracier. Voleur gracier. Il est voleur, oui, mais il est gracier. Il est gracier. Il donne aux autres. Bah, je vois quand il y a curiosité. Il y a trop de lolo, lola. Bah, toi. On a le bapolele. Sur au kanga. Bah, je vais dire voler. Tu as un deuxième cas. Bon. On a le bien. Oui. Bah, c'est on a baza. Or, on a sur PC Moussala, l'air Moubana Moussala. Attends, il va le koufi. Akolongola jamais de na musala. Oui. Au moins bana na yo ba kokende congé pas na pesi solution. Au pianga musala remboursement comme était aba ya bana. Ngolo comme pia ka soko le lipasa musala pesa nga zota saka fu ya fufu. Moses mobile ke baleki nanga bazaka mibi ba ndaka kwiti mingi. Ta mobile yo ki pesa mo misala te bale ku firoli sabana wa biso ba noko na bango to zeng misala pona maloba no mabe. Puro fubo kangaka. Yana makamutu fubo tomba na sagesse. Nanzela mutu moka sanga tina ko pesa famille raison na mona sera bota mwana tata to se kai mena suka pesa bande kuno to babala bala normal mabala abala ka mobala lingi bana maza mukonzi oui na quartier ndumba pa mobala na kela masika mobala moni bana na pa to ba ke poto bon même no ba ni lokwa boti nduma ndumba ko bala te bo se grande mutu na cercueil wa zotala fandanye oui Tia ka pete wa ko kanga plat 2025 to changer ba donner c'est ça tala ka tuna vision ko cholaté tala ka mutu ke le ba ko koma mutu sur ce compagnie-là. Tous les gens qui ont mbali. On a baki ya. Après si bande comme ça, il y a libanda misako likanda. Yanda. Yole qui propre so na makamambongo ya yape apesa. Bolobi boy apiaka. Au moins na ya bimi. Nana kusuka nga mutuka. Yo zelo ba to lukaka boy. Nana asukola. Pour ça que loko mingité. Conseil gratuit. Le babo s'appelle je te dis. Tanga kotala baleki nanga propre na pera bino mbongo. Mais bobo ingusa na tindi. Ok, ça y est, mon gars, quartier, t'as les qui sont na âge. Mais dit même qui ça la pour 3000 francs. Et tout ça pas on a mitema. Oui. Yo les qui nanga propre na idaka yo. Et là comme qui boy ko sala, même talibando ye na e. Sala asali 3000 ake. Le gars garçon na ça pas ça comme ça. Ça na benga e. De somme ngolo kumu. 2 3. Au comme longo ko mutu comme kota toke awa. Awa Afrique du Sud. Wo beaucoup na poto. Quand on fait le motema il y a injustice. To ça balé qui na makabela batalibanda fi ko le kabi. Bino bolanda ngana intérêt la pesa mo pesa mukongo. On a joué libana ma to singati na suka ndiminyo nyoso. Choix clair. Oui. Place humilité pour ta gloire. Nazote ya bino o pete ya mokili. Wa goyo kanga. Tika minene liboso muto za na 100 francs. Mi kiti sa poswa. Ko bonga to za ka canal. Oui. Anja ko kitata pesa relation to sambeli mingi. Oh. Oko sakana njela mutu. Yoko budaka nyoso. Boni azana ngo yota chambre era velo zana ngo te yo senga mutana onde kona ngai mukolo ko kamona nzela ki sendo embouteillage amoni ko double yo akoleka lembisa munoko ko tonda mukolo moke sisi nzoto nini te vraiment comment tu ko tonda poka nde commission mukolo mba moko jamais sakana via wako kama te ya o bon wa yoki ayo ayoki 2025 to sisi a vie
biso tout n'attend ça m'a fait biso tout paye ça au côté d'ingio changer ba donner voilà to comme la mission na suka mais to ape na matanga edingwa kufaki ya idia kufaki pe asona asali kwa salaki ya chacun pour soi mulongo eza mulai bon ngaka na ebaki te kolela lela trop ne ko timba ke kolela nga fona pesa ka na ina kolela mingi na ina kolela muke oh na za clair bipembezaka yete ba sege mignon ya ba moko boye ya ba kumunda oh pea susi ke oba ke ifaki ba sala mais mukili sa pe munene foto tika penda ndambu ba msu fo bakeli ya bisi ni bakenda na ngoti suka kinga sana kanga na temi pembena mkifa tele maki tabongo na fa na kumisa ya oui banda na tema ki ofandi tikinga sana c'est ngote makolo passe il faut kukiza ya naza clair na talanga o na zawa na koza na souci na mawa mais la kolela Car nous allons polele, ma belle en vérité. Bon, toi na yoro fota kita la mbange tenga minga. Oh, ngama na somo na clair tena sana boboto mama. Fufonga na koto mama. Na pesa kutu madame collecteur bana fufele ka ngai te ba ko mankenga avant. Na pas na sabo konza mbongo na ngai. Ah oui. Comment on a $100 mon abel ramada $200 baki ba nomenga mwana asali mutoyeleli bon yango bana to mibali tamala ba na quartier mais maka bango trajet makolo baka papa toke wapi toke kaka on senti que vieux mobile eza toke bon eza te mwana fande maka papa biscuit ayambi pesi 500 ba goy goy ba goy ba terrain ndenge eza te na lupango baza les babi malibanda mingai font entraînement elle moko poto sa mapa boza wana oh Oje suka enda muna mungwa. Au moins siko mwana leader. Papa taki to quoi challenger. Yeyo. Oya rolela se. Penda comment on appelle ça junior. Au moins senda ka tia. Tinde congé pas ya compétent. Tu t'as relevé senda. Lako. Au moins na té. Bon. Wa yo ki ayo. Il a pas. C'est bien un téléphone de ici. Le téléphone est à plus de 143 84 75 18 112. Vraiment son excellence est moko évangéliste je suis le Kamba. Vraiment, il est mon bel là les gars c'est quand vraiment grand homme de Dieu. Oui. Vraiment Nzamba pas mort. Vraiment. Bambia comme c'est au petit pena na kacharme de tête au Kembina bango ba challenger si si. Vraiment ye moko ba beti ba kolo la biso mais ça bi challenger ya tembe so yebito yebite oui yango mino ba congolais bolinga ka mutale la bungo pese rezo so sudi pakande mati ko mwana mutu na nzungu na pokwa atalaka démarche mi sapa makolo ndenge kembaki na moyi kanzela kati ye mwe ka nzungu ndeko nanga oyebi nenga zika zaka na sali poto moko be na poka fana liango na zo manze mo même sezo ki tondire bembe na ode oh na otala trajet na poto bala niti mutuga yango na ina bon appétit oh na ngaka jeune jivane tala ngeza bon appétit joyeux anniversaire nouvel an kopia ngango te pona kuta na ngote na njana ngai je la muka jeudi nzo anniversaire mardi on a fait mon dossier mardi c'est anniversaire na yongo c'est lui ah je l'ai dit maman le monde m'appelle le bébé anniversaire ah toi récupère kasi tiamo moni kolela kana pona kosanga te mukolo kosasa fête moko kangi ba vidi nyonso oui retard les en invité kolela poko le kaka tongo maketo misaka na nzala mela lisaka bien oui kolela poko le ki atongo faut me fin ke bandi oui batu mingi omoni ne bandi balela lelo na suka zamba sala lelo kumotala biso tolika ebande Kongo tolika ebande Kongo balika ebande lola bacha biso kombo liboso ya botika yelo ko bosela ka anji bacha biso kombo liboso na yeba ka chango suka likambeleke bande omoni vi faut les gars kwata jamais aucun de guerre c'est les gars formation oui aucun la binemi ma zamba ta kana moto afa former yom ta sala biso malinga batu nyoso te mais to abikela munani ngona kotia mate bo piquer crise aponaka yenda sala biso malinga su biso ndambu bobo etalio so sana konta ko kelenga ngani ni beaucoup d'appelés pédéli mama kutu kolo bana boti bana 5 mi bala bomba na mitema ko le 4 mais bana na moko propre moko atena lokuta bimsa mbo mbongo to atalo bi vérité fa fait a vérifier mais bana na ye et ça una Jacob moni bango te ko ina me shawe sala biso nini ukate ka Jacob ya ye moko te on dibi ma pasa mo ina moko mokeli yo sakana so yo nzamba linga koto ya ngana yana konta Jacob tipo sa nyama ya fo mapamboli ya yo nzamba bola la yibi la kagege
Voilà, on est arrivé à la fin. Merci la bienvenue sur qui va voir la biso ouais. Numéro de pas taper si. Va programme nous sont rejoindre en tout cas. Toi qui les sola Fati mo boyo betango. Toi qui les sola Fati. Pourquoi tu la Fati? Bah on créer fondation ONG. Les soumis les soumis. On le dit bien. Pour créer fondation ça va volontaire pour mana souci. Brad so ça na social ikambosa pona ba tout rotikala kusala tato komina. Oui oui. So ça na ba tu bakanja ka koza na social ikambo sunga il faut ça na mbongo ebelete. Motema nde jwa karo. Beta ka ki to ba passager. Brad so to zo ka bate ko ezate soko zwi fungula motema. Oui oui. O époque na biso nyonso. Nana memani na nini? Azati. Tu vas maboko pamba to zonga maboko pamba. Okine États-Unis te. Basali réunion ko tshaba misi nzambe zero mais mote peli est-ce que ça takanyango? Akanyango te. Botelenga ni bino nyonso. Tala na tele bokuna. Bazo yambisa batu nzambe na Los Angeles on dirait que c'est bimi kuna mune. Poni basakana kana nzambe te. Apesi bino pe mazo ki pe bino te bo sa nyoso bolingi. Bokomi ko no sakana suna ba réunion na kombo na Tala degré. Yango bomi bango nyonso. Nyonso sile. Ndako tutine na sambela kana mona kala nyonga na ngele ki kilo atana ki eglise ndengeni. Ana ki moibi. Ana iba. Ngana iba. Oiba. Batimizo na tengo na iba bako bime yeyo. Iba ka biso yeyo. Yeyo. Comme ko futa. Na pesa conseil. Non mona pe bato yiba. Na lobi na yo Brad na kosote. Mutumala mwazati nzambe ne mawo. So mono benga musala nzambe na mawo. Bele ba benga makina nzambe di ko bomenga mukili ba kwei. Oui oui. Ba sede ba binzambe zelana tozoya. Et puis bomenga soke bendi okay. Sukai na ngopoti kapasi. Jamais. Nana melati asukai la ndimali asu Kongo bololo. Azate. Jamais. Ko kasute. Ko kana sukai. Toleka. De passe ba kwa na diabete. Wo. Et bébé peliwa. Mosala nzambe. On va pas proposer le Tchala. Zama mekanga wana nzala ndele bisaka yo nanga. Komeka mezali, yaka komeka ma. Ba frère basala nzamba mona komeka madada. Yana yebisa yo. Na bete mna lisote na 4 ans na 12 ans likola mbolo. Oyo ça ouais. Obani village 12 ans ba proposer mbolo. Jeune nanga bien 12h30 fait nanga wana. Petit yako edenga. Mama na mbongo. Afongoli ba pipi lo pende soka na zolo. Ozanti mbongo zo misana sola mafuta pende zo kota na zolo. Et puis zolo azaka na tireur ko bomba chaque so na place na e. Sola pilipili, sola supu, sola mungwa, sola nganyo se ban lo kwa gila. Amuno. Afunga. Eke lo kwa ba do remi. Fufu sa masangu. Pas ozanti que oya mutu moko te prendre à 4 personnes. Bon. Seigneur, je ne sais pas mi-temps. Seigneur, pardon, mais il peut pas là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, c'est que la voix après. Tu as le lobby là pour. Quand il samedi, on a rejeté pendant tango 18h 22h. On a poussé en gros. Mais les lots. On a katana. On a reçu. Olia. La tentation est allée. Olia. Au moins, nous sommes en train de faire la tentation. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci à notre évangéliste Josué Kamakout qui était avec nous. Il nous a assisté. Voilà, merci. Là, je suis derrière nos caméras et puis ma partenaire dans Ragnon Sobolingaranga. Partout dans le monde. Sur l'église. Babe kobi bapesi cher l'église. Ningisi Zaïre mwabe. Ningisi Congo makasi. Pele ko benga. On a dit pas na yote limbisai. Na boya kate mais boye ba faut pas mutu fota la bien. Balala kana ndako za sike na kolota ça na zana danger. Oui. Moni Congo ça bien mais tout n'est pas bon. Aba polele. Tena nenga mabete ba tu ba comprendre mabe. Il faut là la ndako bi kolota bien. Là na ndako bi na kolota bien. Voilà bilala la tena luenge kaka. Voilà, merci beaucoup. Portez-vous bien, au revoir.